Yenge Kieno, restez puissamment béni pour ça chacun en particulier. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, que Fumu Congo continue de nous guider, force, énergie et combativité à chacun en particulier d'entre nous. Certes est-il que je suis en retard. Je suis en retard à cette réunion. Vraiment, nous avions eu beaucoup de difficultés pour y arriver maintenant là. Beaucoup de difficultés. Donc, nous allons faire ce direct-là en langue lingala. Ce que nous étions dit. Donc, ceux qui ne comprennent pas la langue lingala, veuillez nous excuser et vous en aurez peut-être des explications. Mais néanmoins, nous allons parler en lingala. Nous allons discuter en lingala. C'est vrai qu'il peut y avoir des mots en français qui seront jetés peu à peu. Mais néanmoins, nous allons discuter en lingala. Yenge Kieno, une fois de plus, restez puissamment bénis. Toye potoloba na bandeko na biso oyo badjumi kakatano ebele mpona comprendre likambo oyo biso tolobi mpe batelemi babwakeli biso moto bake ofunda biso epai ya bapasteur na bango, epai ya basévangéliste na bango, epai ya bamilongi na bango pour que babwakela biso moto. Bon, moto yango mpe toyambi yango to réaliser que moto yango eza nango pete edikisaka nango te, eza nango bajeu ya bana mike parce qu'en fait eza nde kozanga koyeba. Justement, eza kozanga koyeba po makomi elobaka mon peuple meurt par manque de connaissance. Peuple nanga libota nanga ezokufwa mpona kozanga koyeba, kozanga koyoka, kozanga mayele, azokufwa, azobunga nzela. Boyebi toza excusez-moi, je vous en prie. Ouais. Il fallait qu'il soit au silence longtemps. Excusez-moi. Boyebi toza bayindo. Pe tosimbi Biblia na maboko na biso parce que ekomama boye. Jérémie chapitre 8 verset 8 ekomama c'est en vain qui se sont donnés à la plume mensongère. C'est en vain que bato wana bamitika na makomi mpona ko changer lisano oyo, mpona ko changer maloba. Ya solo bato ba changer maloba ebele. Bato ba changer maloba ebele, bo loba mais yo pe azo loba nini. Malamu ezalaka yoka o comprendre makambo. Biso généralement nga na ye na YouTube te pona na luka buzz, pona luka succès. C'est vrai, na okyo yebana parce que eza message nazo lekisa. Moto ayoki message fo yeba nani moto azopesa message wana sima. Mais eza pona buzz te, eza pona ko en fait ko binisa mokili te. Non.
mpona ndenge wana te. Biso toza bato wana te que lelo par exemple totelemi au lieu tobetela lisolo oyo ekopesa bandeko na biso bwania, tozobeta nde kaka masolo ya mokili mpona kostimule enthousiasme na bango juste na kosalela mokili. Toza kuna te. Toza na internet na kati ya YouTube depuis 13 ans. Toza na kati ya YouTube tozolobela nzambe na bosolo. Pe nzambe wana tozolobela aza nzambe wana bino bosambelaka te. Faut bo comprendre likambo wana. Esengeli boyeba yango. C'est pas ce qui vraiment tozoyokana. Ce que tozoyokana te na bandeli yango na lobi boye. Nzambe oyo tozolobela aza oyo bino bozolobela te. Mais nzambe wana biso tozolobela eza nde ye moto akela biloko oyo nyonso na mokili. Ya aza tata ngeta. Maintenant bino bozolobela nzambe oyo bapaya bamemela bino. Nzambe oyo biso tozolobela eza nzambe oyo bakoko na biso ya bwania ye wana nde bazalaki obelela. Ya bakoko wana te bazanga makasi ya kotelema contre système oyo ya mokili, parce que système oyo banda kala baye bazanga makasi ya kotelema contre système oyo. Ya baserva nzambe oyo basalela nzambe oyo bino bozosalela. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Bolobi azaka mopepe aza partout, asalaka makambo simoko compliqué, mwana na ye Jésus-Christ basuki molai lo poso pembe, donc leka na nzela. Biso tolobi Jésus-Christ aza na ye usurpateur, aza na ye moyibi. Aoki obikisa te, akopesa bino bomoi te. Biso tolobi ndenge wana. Pe tango tolobaki yango babwakeli biso moto. Peuple moko ezanga mayele. Oleba mituna me pona ni bato yo balobi ndenge wana. Bato nyonso na mokili babangaka Yesu. Balobelaka Yesu, oh Jésus de Nazareth, oh le saint, oh le. Me bango baye balobi oh mais azana ye moyibi. Ye te moto abikisaka. Ceux qui vous en a bwania bukoloba ah mais pour ani bato bazoloba makambo boye me toyoka bango nani toyeba nini bazoloba nini bombani sima na bango. Tolobi que non, Dieu esprit omniscient omnipotent omniprésent a existaka te, a exista jamais akobikisa bino te pe akotikala jamais akobikisa bino. Il fallait bomiloba mais oyo makambo nini tozoka toluka toyeba nini bato bazaba nani. Boyebi nini Simon Kimbangu aloba boye aye kosalela nzambe. Mais nzambe oyo aye kosalela eza nzambe oyo bato mokili bazosalela te. Donc en fait ba religieux na tango wana nzambe wana bazalaki obondela alobi te bino wana bozobondela ye te nga moto nazolobela nga nazolobela nzambe ya bomoi. Différence eza lelo pe biso tozoloba même likambo. Nzambe oyo tozolobela eza wana bino bozolobela te.
boke au funda biso na ba pasteur na bino na ba évangéliste na bino bino bokomi otinda biso moto parce que bino bomela Yesu bomela makila ya Yesu mais biso tolobi moto na bino eza na ntina te mpe edikisaka te moto eza nde biso ya biso ntango totindi moto bino bodiki pito pale ekoti embryomo bomeli ba parastamol bomibeti bamitu gauche à droite confusion totale moto eza biso bino te moto na bino bobwaki yango kala bokoki okanisa même pas pourquoi bobanda combat kala avancer na combat eza te parce que Yesu na bino aza kuna parce que bakoko na bino baza kuna bakufa basila makasi baza na bango lisusu ntina te bakoki osala eloko te ni makambo wana biso tozoyebisa bino botika koloba ke non Simon Kimbangu akoya kobundela bino akufa asila botika koloba ke non nkaka koko nani o mama nani wana akoya quand akoya te bozo lala bozo kosama komba eza komba ya bato ya bomoi maintenant na bomoi na bomoto boza pe na makasi ya kobunda te toza na makasi ya kobunda te botela nani baye baza nzinga na biso botela mandoki baza nango biso tozwa mandoki wapi pourquoi tobika fo tozala na arme nucléaire arme atomique toza nango te tozwa yango wapi pourquoi tobika faudrait que tozala na arme moko etelemi longwa na nzela toza na arme te totelema nde nini pourquoi tobika faudrait que peuple azala uni na idée moko pe azozonga nsima te azobunda jusqu'à suka wana tosali résistance mpe tobiki me botala nani ndenge topanzana na kati bamisusu baza bamusulman bamisusu babouddhiste bamisusu bachrétien bamisusu banani bamisusu baféticheur bamisusu bon maintenant tokoki otelema pour que tobika ndenge nini ni wana tozomona bacombattant bafaible bapoliticien bafaible bareligieux bamonteur bafaible baperdu mpe bino moko boza ya na lobungi moko donc ya kobunga totalement et après ntango tozoyebisa bino oyo okoki obikisa bino bokomi obwakela biso moto biso tolobi no moto na bino eza pete moto na bino okoki odikisa biso te nde kozanga koyeba na bino bolingaki normalement boyoka soni parce que bayebisi bino oyo boyeba te bolingaki bokita bokanisa mais réellement nini ezoleka na mokili oyo après tobeteli bino lisolo pourquoi vous comprendre que bas évangélistes na bino pasteur na bino baza monteur bas égareur c'est-à-dire que en fait bango réseaux sociaux bazo utiliser ngo pour bazwa lumeya bazwa mbongo c'est tout et un divertissement c'est pourquoi ozomona Koffi Olomide asimbi masoko ya danseuse na ye bango bake otia vidéo ya bake loba boye nzambe boye de l'embrouillement connaissance eza te donc danseuse wana ntango akende epai ya Koffi ayeba te nini ezalaki ozela ye kuna ye moko ayebi te que non wana eza monde moko eza impudique pour que yo, en fait, yo en tant que évangéliste, en tant que pasteur, rapport nini ozanango entre yo na Koffi Olomide pour que olekisa tona yo na kolobela kaka makambo mokili ndenge wana. Maintenant bino tant ozoyoka ndenge wana bobeti maboko. Bozana kati divertissement bomoni que non Saint-Esprit za wana quoi. Saint-Esprit za te et pas na bino. Boza ko lala boza ba embrouilleur connaissance ezate ma bena bino eza que bokangama na eloko moko bolobaka que connaissance banda na Nouveau Testament et sila na Nouveau Testament
C'est pourquoi création à monde bo memi yango na Jean 1. Bo bosani que non ba memela bino poésie moko boye. C'est très romantique hein. Eza poésie moko elalisi bino embrouiller bino et beti bino motu mayele eza te bozo lala. Mais beaucoup bungana parce que beaucoup bikati. Faut koyeba que non na mokili oyo atali ngomba moko oyo eza na mokili eza ya nzambe eza te. Mangomba nyonso na mokili eza ya nzambe te. Eza ya bato ba créer yango. Donc ba pasteur na bino, ba évangéliste na bino, ba éclaireur na bino, ba zaba ombreur bazo kosa bino. Boyebi motoyo. Motoyo, boyebi. Est-ce que aussi oyoka histoire ya motoyo pour que c'est que franchement mon peuple meurt par manque de connaissances. Avant to zonga epa ya motoyo, hein, boyoka nani sœur na biso oyo. Le Vatican qui s'est construit sur le sang des Africains. Le Vatican qui s'est Nzela. Sœur oyo, ce qui oteli faciès na ye, olobaza mwana Cham. Boyebi Cham non? Aza égyptienne. Ce qui oteli elongi na ye. Bokomona que non, aza mwana Cham. Ce qui to fandika kana faciès na ye. Maintenant makambo ya makila eza makambo misusu. Na yebite peut-être que aza na ye Congo, peut-être que aza peut-être Congo na Cham, peut-être na yebite. En fait, sem na Cham na lobela ndenge wana na yebite. Mais ce qui to kangamika na faciès na ye, na elongi na ye kaka. Tokoloba que non, aza égyptienne, aza mwana Cham. Mais boyoka makambo azo loba epai ya bakonzi na bino, ba memela bino Jésus-Christ na bino wana, o Jésus-Christ de Nazareth. Moi moto apete wana botindeli biso to lobi edikisaka te pe ko dikisa jamais. Mais ye boyoka makambo azo loba epai ya bakonzi na bino na Vatican. Makambo azo loba na prostituée wana. Oyo nde makambo ba pasteur na bino balingaki baloba. Ya, balingaki baloba nde makambo ya boye. Balingaki nde ba relever ba questionnement ya ndenge wana. Mais balingaki ba kosa bino te que non Saint-Esprit asalaka bikamusi, Jésus-Christ asalaka bikamusi, Dieu akobikisa bino, bakosa bino pe bazo kosa bino, bazana bango bazo embrouilleur. C'est pourquoi ozomona fali atutani na ye, bango bake osala vidéo. Fere na fali baswani, bango bake osala vidéo. Kamba lala, bino moko bo lala, parce que bas évangélistes na bino bazaba embrouilleur. Tous les jours, bazana YouTube, bazo bwaka ba vidéo, ba publicité longwa na nzela po bazwaka bambongo. Salut ezate. Pozana connaissance te. Mais biso to ye. Koyebisa bino de gré ou de force. Na makasi to na pété. Bolinga bolinga te boko ndima yango. Po oyo eza moto. Boko dika. Mais non soki bolinga bobika non. Boyoka oyo tozoloba. Boluka bosalela yango. Mais non boyoka nani ye makambo azoloba. Bokende otuna pasteur na bino, bokende otuna évangéliste na bino, soki ayebi makambo oyo. Mais non bongo to zonga na elili wana to lakisia pour que tout le monde que non bino bozala bino te. Yesu akobikisa bino te. Yo soki individuellement ozana ba possibilité na yo par rapport na monde ozo niata wana eza yo. Maintenant tala communauté na yo. Communauté na yo eza ya kotomboma. Tala mboka na yo. Mboka na yo eza ya kotelema. Tala peuple na yo. Bilelo. Maintenant obikela nde nini? Oye obombana na bamboka mboka bamindele, oki obombana na mboka bato misusu, ozo betela yango pe tolo. Ozolo ngana za British, ngana za français, ngana za belge, ngana za suisse. Tu es fier de ça. Ya yo okoma oyoka yango soni. Pourquoi? Parce que obonzana eloko eza te na mutu.
yozo kanisa que non salut eyaka na ba nation apesaka saluté nation akopie yo akodétruire yo akoboma yo akosilisa yo akozwa yo mabele na yo salut akoesclavagize yo pardon nation plutôt nation akoesclavagize yo salut eutaka epai ya nzambe mpe nzambe aza oyo bino bozolobela te ya aza esprit te nzambe aza esprit te aza partout te asalaka miracle wana bino bozokanisa te bokosama mpe bozokosama na baevangeliste na bino na baprêtre na bino na bazimame na bino na babouddhiste na bino bazokosa bino donc toyokana nani sister oyo sœur oyo de Vatican descendant de merde. Le Vatican qui s'est construit sur le dos de l'Afrique. Le Vatican qui s'est construit sur le sang des Africains. Le Vatican qui s'est construit sur quoi? Un climat médiocre. Des sols pauvres. Toutes vos richesses viennent d'Afrique. Le Vatican qui engendre tout le reste des pays de l'Union européenne, c'est l'usurpation d'identité de Jésus-Christ qui est noir, qui a été usurpé. Et c'est ce qui a engendré l'esclavage des Noirs sur terre. Moi, je lutte pour ça. L'usurpation d'identité du Christ. Et toi, le pape du Vatican, pourquoi Padre Pio, la race blanche partout, les stigmates du Christ? Pourquoi c'est la race blanche qui porte le stigmate du Christ? Le karma, ça sort de votre dictionnaire. Le karma, le mal revient à sa source d'origine. Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? Padre Pio, on n'est pas encore à la renaissance, on n'est pas encore à la révélation du Christ. Nous vivons au temps karmique d'avant Jésus-Christ. Devant sa révélation, c'est le karma terrestre aujourd'hui. L'Italie. Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? Pourquoi Padre Pio est de la race blanche? Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? C'est mon message pour le Christ. Tu dois éclaircir, mettre la lumière. Pourquoi dans certaines églises catholiques dans le monde, le Christ est représenté en noir ou le Christ est blanc? On attend maintenant cette année 2021 l'éclaircissement de l'origine du Christ. Vous, le Vatican, vous, le pape, toi, le pape du Vatican, qui représente l'Église mondiale catholique chrétienne, qui représente le prophète du Christ, maintenant, tu dois dire au monde entier, le Christ est-il d'origine de la race noire ou d'origine de la race blanche? Sale Vatican, sale maison de Dieu, la maison de Dieu qui vit dans le mensonge depuis des siècles. Le Vatican, la maison de la pédophilie, la maison karmique qui porte le karma du Christ qui a été usurpé de son identité. Je ne vous parle même pas de l'esclavage, mais l'usurpation d'identité du Christ noir ou blanc. Nous voulons la vérité. Le Vatican, l'Italie. Pourquoi le Christ a été représenté noir dans une église en Suisse, à Vevey, dont je suis allée de mes propres pieds, et j'ai posé la question au prêtre, il n'a pas pu me répondre. Au Sénégal, j'ai trouvé la même chose. Peut-être que le Vatican va nous répondre. Pourquoi le Christ est représenté? Pourquoi la Vierge Marie est représentée jusqu'à l'URSS?
l'ex-l'URSS, la Vierge Noire. Rendez à César ce qui appartient à César. Sinon, on capte Sendai. Sinon, on nique la terre, on détruit tout ce que vous avez construit au nom de l'usurpation du Christ noir. Justice. Ngeta. Juste pic de Vatican. Non, attends, reste calme, ma soeur. Reste calme. Je comprends ta colère. Ye, tolobi, soki to tali faciès na ye azamwana sham. Et au moni ndenge azo loba. Est-ce que bino, bas évangéliste na bino, bas pasteur na bino, basi ba releva questionnement ndenge wana? Est-ce que basi ba comprena pourquoi ba contena bango kaka na Nouveau Testament, ba bosani Ancien Testament? Mais nde nini okokio vivre o comprendre ma solo a mokili sans odzonga na origine ya monde. Bino origine ya monde bako pesa bino yango na Jean 1 bakosi bino kuna. Pe bokosami wana mayele pe gazé. Boyebi moto yo. Kombone César Borgia. Hein? Motoyo. César Borgia. Motoyo, en fait, c'est toute une histoire derrière Motoyo. C'est pourquoi Bozayako bunga, Bozayako lala. Mais ceux qui boza ignoranté, faut bozala banduki. Ah, izandengwana. Izandengwana. Maintenant, ceux qui boza ignorant, ça va. Mais ceux qui boza ignoranté, boza banduki. Parce que bino, Internet na bino ezande ya kobetela tolo, ya divertissement, en fait, ya kotala mabina, ba discussion moko ezangatina, kopesa gaz na ba évangélistes na bino, bazo kosa bino, bazo lalisa bino. Mais bozo utiliser Internet te pour que bo fongola mo tout. Bozo lala. Moto yo, en fait, boyebi église wana, mouvement religieux na bino wana, forme nyonso ezala. Ezala l'islam tango akota, toyebi nini asala na zone nord ya Afrique. Ndenge nini ba boma bana Sham, hein? Tel que sœur oyo azala ki oloba wana. Soki to kangamika na faciès na yebu limbisanga. Ba boma bango ebele, ba zwa bango mabele, ba sala makambo ya compliqué. Donc moto soki awuti wana ye koloba non nzambe nde nzambe l'islam azana ye pe ya kobunga basokola pe motuna ye azolala na ye eza pe lokola bino na mangomba na bino tango mondele aya amema ye moto amema nzambe wana bino bozobondela bakoko na biso bayeba nzambe wana te ya esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, bakoko na biso bayeba Dieu te, bayeba ete. Maintenant bango ba memeli bino ango. Tant ba memela bino ango, bakoko ba betama. Mais avant ba memaye, ba fandise d'abord na ba mboka na bango, ba mboko yo côté toza. Ya, dans les nations. Ba fandise ango dans les nations. Avant ba memango na bamboka na biso. Maintenant tango bazo fan sango dans les nations. Boyebi basala nini? Bazwa bino ba indo. Ceux qui boke bo consulter liste ya ba pape, les papes du Vatican. Bokomona que ba pape ali bosse bazala ba indo. Ya, c'était pour que bala kisabango bonzambe ezandenge nini, bonzambe ezanini. La preuve. Ndinga wana balobaka latin. Langue latine, le latin, eza Kikongo. Boyebi yango monoko ya Congo, eza Kikongo, langue latine. Faut boluka boyeba. Soki boyebi makambo, ya boko bika. Soki boyebi makambo te, nde boko lala, pe bozo lala. Donc bango maintenant ba fandisi système na bango kotoyo. Ba pesi gaz na ba indo ko betela bango maboko ayaka ya pape wana leki alakisi bango ba former alakisi bango ba secret azul lakisa bango kinzambe ya solo ba salela kinzambe ya solo
ya mena sima boule ezala mosusu. Dès que bazwa connaissance wana, dès que bazwa mayele wana, bandi ko balola situation. Omona moyindo aye pape, après mondela aye pape. Moyindo aye pape, après mondela aye pape. Après bayindo ba bungani. Dès que bayindo ba bungani, continuité nde oyo tozomona. Maintenant entre-temps, tango bango ba fandisi masolo wana, baye komona que non faut peuple na bango de la nzambe oyo bakoko na biso balakisa bango. Donc série wana bazalaka obondela na bosolo. Ambition, en fait volonté na bango ya kobondela, posa na bango ya kobondela ezala vraiment na kimia nyonso. Après maintenant, eye koya que makambo et bandi ko changer, violence et bandi ko kota, violence et bandi ko kota, petit à petit bazo changer ma solo. Toye ko koma na momo ya bato yo. Papa na ya azala nani? Alexandrie ou Alexandra, Pape Alexandrie ou bien Alexandra 6 comme ça, là. Alexandre, ouais. Pape Alexandre 6. Donc, wana azala papa na ye. Ye kombone César de Borgia. César Borgia. Ye na église catholique aza en fait comme défenseur ya foi, défenseur ya église, défenseur en fait bras armé ya système na bango. Donc asala makambo ebele aboma ebele azala obimana sœur na ye, donc aza en fait moto ya inceste. Sœur na ye papa moko mama moko bazala ko bima ensemble na ye. Aboma mibali ya sœur na ye, je crois mibale boye, si je me trompe pas, si je me souviens pas, parce que moi je m'arrête pas sur des choses sales, mais je crois aboma mibali ya sœur na ye mibale pour la jalousie. Azala homosexuel. Ye moto yo bozomona. Comme asala défense belé pour l'église, comme papa na ye azala pape. Alobi tata na ye azala pape. Donc tango ye akufua po na ko récompenser moral na ye, mémoire na ye, ba ye maintenant ko loba que non nde ye Jésus. Donc ce qui va lobeli Jésus na bino wana, ce qui va lobeli Jésus na bino wana, o Jésus de Nazareth. Balakisi elili na ye. Après bato ba tomboki. Nde moment wana bato ba bandi ko loba oh, mais biso toyebi que Messi azala moyindo. Biso toyebi que Nzambe azali kolo. Mais oyo makambo ni bo bandi ko yebisa biso. Mais non soki olobi le contraire ba betio ba bomio. Série wana maintenant bas inquisition et bandi ko ya tout ba tuer salema et belé. Bino makambo wana ba pasteur na bino ba yebi angote. Et banda na ye. C'était maintenant pour convaincre. Donc maintenant, idolâtrie et bandit kokota maintenant. Ba bandit kokota sa idolâtrie na kati système na bino. Système religieux na bino. Moto yango yewe. Ba bandit maintenant kokota sa idolâtrie. Tango idolâtrie et bandit kokota. Parce que bino quand boyebi masolo te, internet na bino kotala kama bina, boyo ka mwa mokebo kende ko sala ba recherche. Pe après bosenga pardon na mfumu Congo parce que fimbo bokozwa oyo bakoko na bino bazwa le kananzela, mais bino boza perdu au moment de l'internet. Franchement boza informé te bozo betela nde ba évangéliste na bino bazo kosa bino na Nouveau Testament, na moto ya Nouveau Testament maboko, mais bango moko baza ba zéro, baza ba perdu, connaissance ezate. Donc moto yo maintenant ba imposer ye elili na ye et comme des sauveurs alors qu'azala ndenge wana te. Maintenant bato wana ba révolta, bato wana ba loba que non biso toyebi que Messi azala moyindo, bato wana ba banda ko buma bango.
pe eloko oyo ekomi ko s'imposer dans le temps. Ni wana boyoka ba inquisition, ba tuerie ebele, ba génocide ebele au nom de la religion. Ba memi maintenant ba guerre ebele, ba croisade longwa na nzela. Toye maintenant ba kiti maintenant epa na biso. Pendant ce temps epa na biso bo nzambe ezala nani? Bakoko na biso ba yeba bien que nzambe aza na likolo parce que bakoko na biso ba mona nzambe. Ya na miso na bango ba mona nzambe, ba lia na nzambe, ba tambola na nzambe. Bakoko na biso ba yeba nzambe. Ne bino wana boyebi te. Alors que ezala makomi na bino, évangéliste na bino azandeka moto ya matolo. Ayebi yango te, mais pourtant azala Bible na maboko, mais pourtant azotanga Bible wana. Kobunga. Tango baye ba imposer moto yo pa na biso. Bakoko pe ba bouder. Ni wana bomona que no bazalaki okata bango maboko, bazalaka kotumba bamboka, bazalaka koboma, bazalaka kokata lolembo, batie ba chaîne na kingo, makambo moko a compliqué eleka. Puisque moto azaneka moto lokola bino mikolo ba yebisi bino bozwa ba vaccin, soki ozwi vaccin te okende mosala te, bozwi yango non. Boyambi yambi yango pa. Mais alors que bozalaki pourtant na nguya ko boya, mais bondimi yango lokola bakoko wana. Bakoko misusu wana bazala ya bwanya te. Ba seda. Ba banga douleur wana, ba banga liwa, ba ndimeli elili oyo. Tango andimeli elili oyo, na se ya motema na bango bayeba que eza yeti. Mais ba zanga makasi ya koloba parce que bazalaki obanga liwa. Eza lokola ba misusu ba dui mai ya poison wana na nzoto, mais ba dui yango bango moko bayebi que eza malamu te, mais ba dui quand même pona kozwa mbongo. Bango pe bandima ye po batikala bomoi, po batikela bango kimia. Esprit de résistance ezala te. Problème eza te, to gazé. Ni wana maintenant toye ko tango ezopusana, toye ko koma na ba colonisation tozo bunda na kati ya colonisation pe toyi kozwa Simon Kimbangu aye ayebisi biso oyo Yeremi aloba, ayebisi biso oyo Moïse to Yoshua toki nani wana pe aloba, makomi oyo botanga yango pour que bozwa bwania. Kimbangu alobeli yango na forme mosusu, alobi botanga makomi oyo pour que boyeba que bato oyo bazokosa bino, bazokosa biso. Makomi oyo en fait ezolobela biso. Alobi lisusu moyibi bakangaka ye na eloko oyo ayibi. Soki aloba ndenge wana c'est parce que ayeba que yete mobikisi eza yete, mobikisi azala moyimbi. Mais autant que tozoloba yango bas évangéliste na bino pito pale koti boyebi cerveau motu na kati wana science pe eza ko avancer te na kikongo na moya ko lobango ntongwa, biso tolobaka ntongwa. Bon mais nayebi te na lingala balobaka nini, mais bongo, donc moyen ko gratter bongo wana ezate quoi, moyen ko gratter cerveau ezate. Ekomi ko finga ko bwaka moto, ekomi bilobela, ekomi donc pito pale moko ekoti epa na bino. Mais biso tolobika vérité. Vérité zaka vérité. Vérité edikisaka non? Edikisi bino. Bozo dika. Ezande bino bato bozangi koyeba. Soki odui Bible,
Hein? Parce que bino, bozo tengaka Nouveau Testament, non? D'accord. Poésie wana watia na kati ya Nouveau Testament. Parce que bato wana basalela la plume mensongère. Ndenge Jérémie 8:8 elobi. Plume mensongère bato wana basalela yango. Donc quand Simon Kimbangu azoloba botanga yango pour que boyeba que bato wana bazokosa. C'est une façon de dire, si vous lisez, vous allez vous en rendre compte que boko yeba que boko mona que ya solo makambo oyo eza na kati awa eza nde ya biso. Eza lokola papa na bino atikeli bino testament, mais testament wana eza accompagné na mabele na bino, buku ya lopango, biloko ndenge wana. Maintenant moto moko boye ayibi buku ya lopango na bino ou bien du testament na bino a falsifié yango. Mais ba yebisi mais botanga bien testament wana. Na location géographique, na positionnement, na nyonso boye eza propriété na bino. Parcelle wana eza bino. Après, bino boloba non, toza na lisusu yango na tina te. Makoki eza wapi? Alors que bozo kufa boza na esika ya kolala te. Boza na eloko ya kolia te. Moto wana du testament na bino yende aleisaka bino. Ezo simba te. Faut botelema. Donc on vous dit botanga bien testament wana pour que vous comprendre que moto wana azande héritier te. Héritier ne bino. Botanga makomi wana. Mais quand vous lisez la Bible, tous les animaux bibwele nyonso balobela na kati ya Bible eza en Afrique. Eza na Proche-Orient. Mboka wana balobaka Israël. Mboka moke wana bibwele wana eza kuna te. Na Afrique okomona lion, okomona girafe, okomona Autriche, okomona léopard, okomona tigre. Nyonso eza na Afrique. Même wana ezopesa bino makasi ya kokanisa te. Maintenant ba évangéliste na bino bayebi kosala analyse te, bayebi kosala rapport ya situation te. Po ani bakangamika na Nouveau Testament. Même dans le Nouveau Testament, bazomi tunate pourquoi dans le Nouveau Testament ba confonda Paul na égyptien. Pour nani bazalaki okanisa que Paul azala égyptien. Bango bakoki okanisa ngo te ezalaka na nini na acte to lukango zela. Je crois que je pouvais en avoir quelque part. Bon, on a bossé, je ne m'attendais pas à parler de ça, sinon j'allais mettre ça à côté. Mais ils ont un acte. Faut là, je prends là acte 17, il y a comme ça, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais chercher. Tout le façon, dans la vidéo, na biso, ils ont te expliquant où est belé. Donc, come on. Bon, c'est pas grave. Botuna kaka évangéliste na bino. Botuna ba pasteur, ba prêtre na bino, ba yebisa bino. Ils ont un acte, hein? Ils ont un acte des apôtres. Ba confonda Paul de Tars. Paul de Tars. Ba confonda na égyptien. Je vais vous retrouver le verset après un moment donné. Pendant ce temps, tolo banani. Ba confonda pourquoi ponani ba confonda Histoire ezolakisa biso Égypte na moment wana na tango akala ezala mboka bayindo. Comme ezala mboka bayindo, bino bolobi na makomi na bino soi-disant. Non, pas na makomi na bino. Na croyance na bino, na évangélisation na bino bolobi que Paul azala mondele. Bondimeli bato yo bandimeli bino eloko. Hein?
Pour na bino sauveur na bino ezande homosexuel oyo. Moto inceste wana. Hein? Ndeye. D'accord. Problème ezate. Maintenant, comme on dit meli pour na bino Paul azala mondele. Parce que pour na bino peuple wana bazala mindele. Biso to boyite. Mais maintenant, pourquoi na livre ya Acte des Apôtres va confondre Paul na Égyptien. Alors que Égyptien azala moyindo. Donc bino, même ceux qui vous avez aveugle, même ceux qui vous avez fanatique, vous avez suiviste, sentimentaliste, même ceux qui vraiment vous pesa vous mela makila ya Jésus de Nazareth. Problème ezate. Donc bino, yo confondre sika oza, confondre mondele na moyindo. Ce que tali mondele o lobake non yaza moyindo. O tali moyindo o lobake yaza mondele. Non, pas du tout. Soyons réalistes. Boyebisa ba évangéliste na bino bazaya ko bunga, bayoka soni, batika koloba, bayoka soni. C'est le moment ya ko tika ko kosa bato, ko igare bato. Azo tanga Nouveau Testament, mais azo mituna te pona nini ba confondre Paul na Égyptien. Azomi yebate parce que yemoko azala connaissance te biloko yo etambolaka na connaissance yeba histoire ya mokili et bongo nzambe tango azo inspiré yo nyonso eza clair parce que ozo comprendre nyonso mais ce que oyebi na yo eloko te ozo kosa. Parce que et pas la bino Saint-Esprit azo révélé bino makambo nyonso et pas la biso tolobi bokosami et pas la biso toyebi que Saint-Esprit en fait eza maye le boanya ya créateur vivant ya nzambe ya mfumu Kongo alobi dans les derniers temps na ko pesa ngo epa ya bana nanga elungi koloba na ko lakisa bango makambo lokola ba révélation tout de suite. Nayebi sibino auparavant nazala YouTube ça fait 13 ans et tout ce que monoko et lobby na nguya ya mfumu Kongo tozo monango pas à pas atali kambo moko to lobby et simbiti parce que tozo loba na makasi ya mfumu Kongo. Maintenant bas évangélistes, bas pasteurs, bas prêtres, bas imams na bino ba loba nini. Ba révélation nini ba sala oyo ezo simba par rapport na monde oyo ndenge tozo évoluer bisika tozo kende et tout. Bazo betaka matolo bino bozo ya kubunga par manque de connaissance. Pona nini ba confonda Paul. Wana pe miracle za wana. Nzambe akiti sur le mont Sinaï. Exode 19. Exode 24. Verset 9 à 12. Akiti sur le mont Sinaï. Nzambe. Bayambiye. 74 bateaux. Bayambiye. 74 wana bateaux wana bamoniye. Balié ensemble. Bameli. Donc, pour la bino esprit et yé, yambi esprit. Ndeni ba mona esprit yango. Boko sama. Pe bozo kosama jusqu'à mokolo lelo. Évangéliste na bino ayebi Isaïe 18 te. Atanga kangote. Mais azana Bible non. Pour anini asuka kana na Nouveau Testament. Pour anini akyo zonga na Ancien Testament te. Parce que ayebisa ye kotangela bango Ancien Testament te. Kosa bango kana Nouveau Testament. Poésie elie bino. Et garé bino. Boyebi poésie non. Poésie eza lokola biloko wana boyokaka na ba chanson ba Kofi, ya ba Fali. Ezo la lisa bino non. Ela lisa kabino. Ok ozo bunga ozo rêver, hein? Ko rêver wana ozo rêver ozo bunga non? Bongo ezo kende, mayele ezo kita.
poésie wana tellement rythmée par vos évangélistes, vos pasteurs, vos, je ne sais pas, imams, prêtres et autres. Bondimela motoyo. Mais tango ozo tanga Isaïe 18 ezo bisayo na likolo ya mai ya Éthiopie. Mabele wana eza mabele na nga, eza mabele ya Nzambe. Eza mabele ya bana na nga. Pe a détaillé makambo wana bozomona na l'est par exemple. Tout en notant que l'Afrique centrale a suivi les mêmes coups. Eza na kati ya Isaïe 18. Bokende otanga yango, Isaïe 18 eza na Bible. Mais évangéliste na bino, prêtre na bino atanga yango te. Pasteur na bino atanga yango te. Ezoloba makomi wana, pardon, mabele wana eza na bato moko baza na bwanya, baza makasi. Mais bato yango bozo ba eleki ba mitiki na mokili, bakomi kolia bango lokola baliaka ba fruits. Bakomi ko sasa mabele nanga. Bokende otanga Isaïe 18. Maintenant évangéliste na bino bongo ayebisa bino le contraire oyo biso tozoloba. Boza ya kobunga. Tout en notant que tango Isaïe 18 azolakisa biso mabele wana, to mabele wana ya Afrique centrale wana, terre Congo, mabele ya Congo, Congo avec K. Na mabele wana mondele ya tikalako pemisa kuna te. Eza mabele ya ba yindo ngeta. Ça s'entend que motoyo, même ceux qui évangélistes nabino ayebi histoire à mokilité. Ceux qui ayebi makambo ya Constantin te, ceux qui ayebi makambo ya Inquisition te, ceux qui ayebi makambo ya César Borgia te, ceux qui ayebi makambo ya imposition ya église na Afrique tango bazalaki kokata bakoko na biso maboko, bazalaki kokata bango makolo, bazalaki kotia biso bashia na kingo, ceux qui ayebi makambo nyonso wana te, le fait seulement atanga Isaïe 18 et que à comprendre et si kama bele wana eza akobwaka ye akoboya makambo oyo religion na bino, makambo oyo bino bokroiraka, oh Jésus de Nazareth, oh akoboya yango parce que akoli à comprendre, parce que mabele wana eza mabele ya bayindo. Or il s'avère que na kati ya Isaïe 18 wana baloba boye ba prophète nyonso, ba ntumwa nyonso ngeta bazala ba yindo, bazala bana mabele wana, bayana mabele wana, bauta na mabele wana ngeta. Bino ba memeli bino motoyo. Ya kopisa bino lobiko. Rapport nini eza entre Isaïe 18 na ye. Rapport ezate. Mboka motoyo, mboka na ye eza na lion te, eza na girafe te, eza na tigre te, eza na autriche te, eza na crocodile te. Biloko nyonso wana bangando banani ba eza na mboka na biso. Donc bozo mona bisika bobunga nino. Maintenant bozo bokyo comprendre que moto wana bozo bwakelanga eza pété non, yokyo sala eloko te non. Moto na bino eza pété. Boye bisa ba évangéliste na bino ba se repentir. Eza ngonga ko ya repentance. Ndenge na lobby de gré ou de force boko ndima yango. Bo baluka bo kita bo mata. Ndenge nini boko ndima yango. Oyo nazo loba eza ndenge wana.
Donc botika kobwakela nga moto na bino parce que na expliqué bino biloko moko Jésus-Christ asala na ye eloko te ata effet moko aza nango te. Ya. Po azala na ye Messi te. Messi azala moto mosusu trucage. Tango bato wana bakota bapia bamboka na biso bakenda na batablette na biso. C'est pourquoi Simon Kimbangu aloba botanga makomi oyo pour que boyeba, pour que bo comprendre. Ba évangéliste na bino batangela jamais bino Deutéronome 28. Jamais. Mais Deutéronome 28 ezo lakisa bino que ezande bino peuple ango. Peuple moko kaka na mokili oyo azwa chaîne na kingo, azwa elembo moko na kingo boye, mokili mobimba, peuple kaka moko basekaka. Peuple wana asalaka soni ya mokili. Eza moyindo. Nyonso eza na Esaïe, pardon, eza na Deutéronome 28. Nyonso eza wana, makomi nyonso wana eza wana. Maintenant, bato oyo balata chaîne wapi. Balata chaîne na kingo wapi. Maintenant, en quoi akobikisa bino yé étant donné que la chaîne na kingo te. Donc, yé à contredire Isaïe 18, à contredire Deutéronome 28, à contredire Lamentation et Jérémie, à contredire Malachi, à contredire Bango Nyonso ba Ézéchiel, mais akobikisa bino anini. Boyebi eloko moko babenga akombo falsification. Ni wana eleka. Falsification. Non, pour comprendre falsification, faut zala motomoko ozala boania. C'est pourquoi on vous dit, tango botalaka théâtre ou tel film, faut talango jusqu'à souka pour que obenda elili eloko wana. Mais non, pour la kanabino, bo zonga na Genèse, bo mata, pour que vous comprendre histoire à mokili. Bo tika na Jean 1, bo kosama. Ceux qui ont na Genèse au komona que non, Nzambe aza moto solo. C'est vrai que oyo akita na Mont Sinaï, oyo ba yamba na peuple. En fait, na bateau. Pour ne pas vous dire peuple Congo, en vérité, c'est la peuple Congo, pe na bateau nation bazala wana. Ye oyo ba koko na biso ba yamba. Oyo 74 personnes accompagnées de Moïse Bamona. En fait, 73 personnes accompagnées de Moïse. Donc, plus Moïse Bazala, 74 au total. Bamona e boye. Misona miso Bamona e. Azala expliqué. Maintenant, ceux qui ont lingo comprendre qu'Azala expliqué au zongi na Genèse. Pour que comprendre, na tango Azala au bela motu. Tango nazolo baboye bino maintenant, et lekeli bino bozo comprendre le sous kambote. Batsoba moko boye garé. C'est pourquoi tozo mona pasi tozo bima na boumbuté parce que bozo poussati. Bozo poussati. Photo yo sabino vérité zandengwana. Ya, eza vérité. Genèse 6, verset 6. Bino bayebisa bino ono a Nzambe amona pasi na motema. Bayebisa bino ndenge wana no. Botambusa bongo. Botambwisa bongo. Motema etritaka makila. Motema etritaka makanisité. Or kuwana ezala likambo ya makanisi. Donc, ce qui est fait ça et fait dans mon thème, ça s'entend que mon toupé est zoa choc. Ngeta. Bongo fo sala. Ce qui a zalaka motote, alingaki abela wanate. Ce qui a zalaka motote, alingaki abanga te batoba zoa mayele. Alobi, évitons que l'homme devienne intelligent. To benganaye a komi mayele. Boyebi makambo wana no bozonga na Genèse bokende otanga Genèse 1 2 3 bomona ngo kuna
na ye kotanga na bino ba verset te na ye koyebisa bino moto na bino eza pété pe kozala kaka pété sans effet. Boyebi puissance ya maloba te wana bosalaka eza ka maloba eza Jésus-Christ te moto asalaka bikamwi isi eza maloba na bino pamba po ntango Messie non le Messie le vrai Messie oyo biso tobengaka mwana Congo ya mwana mfumu Congo ngeta ntango azalaki otambola soki abikisi soki moto abiki na présence na ye azalaki oloba na moto wana kondima na yo ebikisi yo kondima na yo donc makanisi na yo bonne foi na yo détermination na yo ebikisi yo azala jamais koloba que non oh non nasali miracle boye te donc ye akoki osala eloko te eza maloba na bino wana bozoloba eza biloko biso toexplika ebele bavideo eza wana bokoki okende otala chaîne na biso boyebi yango no Kanidia Congo ngeta oke botape Kanidia Congo bomona bavideo na biso nyonso bokoki okende bozwa mayele ya réponse eza wana ezozela bino repentance oblige contrairement boye mpe na déjà Congo côté oyo bozo yokela nde vidéo oyo bo comprendre que masolo échangea oyo usurpation et les cas c'est fini ça c'est fini le monde est coli le Vatican qui s'est construit sur le dos de l'Afrique le Vatican qui s'est construit sur le sang des Africains le Vatican qui s'est construit sur quoi? Un climat médiocre, des sols pauvres, toutes vos richesses viennent d'Afrique. Le Vatican qui engendre tout le reste des pays de l'Union européenne, l'usurpation d'identité de Jésus-Christ qui est noir, qui a été usurpé. Et c'est ce qui a engendré l'esclave. Tokataenani. Usurpation d'identité. Nalobi, ceux qui te kangami na faciès na ye, aza mwana sham. Mais mwana sham azo réclamer eloko ya sem. Bozo mwana ke bino boza ya kubunga no. Mais bino moko bana sem tozo yebisa bino makambo ndenge zo lekela bozo bokela biso moto. Bozo benga na biso. Oh, mais ye mwana sham alobi te yo Vatican pesa biso réponse ya solo. Nenini esika mosusu tozomona Jésus ya moyindo esika mosusu Jésus ya mondele bolo yebisa biso bo solo eza wapi tout en autant que ba texte eza wana ezo démontrer de A à Z que Messie azala moyindo ba texte eza wana biloko nyonso eza wana makomi ezo lobango maintenant ce qui après boyoki tango misu tango tozo tia litoi boye bato yango na bozoba na bango azoloba mais pona bozo tanga Bible eza confusion mais eza document na biso nzambe aza impuissante adzangi nguyate yako tia maloba na monoko na biso sans que utiliser livre wana tokyo loba sans utiliser livre wana sans utiliser verset ata moko tokyo loba to restaurer histoire nyonso. Mais ilobama moyibi kanga ena eloko wana yiba. Faut te démontrer na moyibi wana que de A à Z yote. Le cola crocodile les a jamais na Proche-Orient. Crocodile les a jamais sur la petite terre d'Israël. Crocodile les a toujours en Afrique. Ça s'entend que peuple wana aza africain. Point. Lion est en Afrique. Peuple wana aza africain. Tigre, léopard, girafe, Autriche, je ne sais pas nini, et en Afrique. Nzambe a le banabana na été que non, Boliaka par exemple, Makelele, mais Makelele est jamais en Afrique. Bozomona que, et l'autre chose simbate non. Donc, à l'oba na batouana, Baliaka Makelele.
mais na mboka na bango makele eza te. Azolobela bango ba crocodile, mais crocodile eza na mboka na bango te. Bino pe bozokuwa rango. Nzambe azolobela ba forêt, na mboka na bango forêt eza te. Donc bas évangélistes na bino, ba pasteur na bino, bato ya matolo wana quoi. Rien na motu, rien. Problème na bango eza nde mbongo. Bazosala commerce na bango. C'est pourquoi na lobby ozomona kingandi na kingandi batutani ye ake kosala vidéo. Allié lango buzz quoi, allié lango. YouTube apia et moi eloko moko boye. Biso toza na promotion wana te. Biso toye koyebisa bino bo se repentir, bo zwa boanya, bo longwa na bato wana baza zo bruyeur. Jésus-Christ de Nazareth n'existe pas, ngita. Il n'a jamais existé, aza rien. Et eloko wana faut comprendre ngo. Pesa vérité eza ndenge wana pe kotikala ndenge wana. Moto ko changer ngo azati. Pourquoi? Parce que eza vérité. Elle est la toute vérité. Maintenant, moi na cham azo réclamer oyo bino bolinga ki bo réclamer. Eza sonité. Eza soni pona bino. Donc boyebi papa na bino te. Boyebi ba frère na bino te. Pona bino histoire ebanda na Simon Kimbangu. Mono Kimbangu akobikisa biso. Kimbangu akobikisa biso. Donc depuis wana ba banda ko kata biso maboko. Bakoko yango bayaka kate. Bakoko yango bakyo ya kobikisa biso te. Mais biso tozana recommandation oyo sala ke soki bino bondimi yango tokobika. Bino moko boyebi yango ezana 2 Chroniques. Et comment si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, soki peuple nanga, soki famille nanga, soki libota nanga, oyo ezana kombo nanga, oyo babengaka na kombo nanga, bandimi mabena bango, basengi nga bolimbisi, bazongi na makolo nanga, nga na kobikisa bango, eza ya kokomama. Pona nini bino bozo boya kozonga? Pona nini bino bozo linga wondima te? Pona nini bozo kanga makaka na oyo ya bato oyo? Pona nini oyo tozoyebisa bino ke eza ndenge wana te bozo résister alors que eza ya kokomama? Pona nini botangaka te? Eza nga moto na sala Bible? Eza nga moto na komango? Donc nga na inventé yango. Na inventé yango. Ok, na inventé yango. Na inventé Isaïe 18. Na inventé Deutéronome 28. Na inventé Genèse tango Nzambe azo banga bato mokili bazwa boanya. Na inventé ce que Nzambe a bangi bato mokili bazo matisa tour de Babel. Na inventé yango. Bino moko tango bozo tanga eloko wana. Bokumi komi tuna te mais comment esprit akoki ko banga bato? Bato bazo tonga na bango ndako moko boye. Esprit aningani alobi te nake kotala. Esprit ayi atali. Esprit abangi ko bundisa bato. Excusez, ton nanga échangé. Esprit abangi ko bundisa bango. Abangi ko boma bango, ko beta bango, je sais pas quoi. Esprit azangi makasi. Retour na likolo. Ako benga ba esprit misusu. Tokende na mabele, tokende ko bunda. Bana wana bakomi mayele, bazo tonga eloko moko grave. Ezo pesa bino eloko te na motu. Boye bisa ba pasteur na bino, ba évangéliste na bino, baza ya kobunga. Baza ya kobunga. Nouveau Testament. Poésie leki makasi na kati ya kobungisa bino bokoyeba tali kambo moko te. Bokotika ndeka kobwaka moto en vain. Pe mokili ekobroye bino ekosilisa bino. Ya. Ba bima kaka, ba combattant moko faible, ba bima toujours, ba politicien moko faible, ba bima toujours, ba évangéliste moko ba menteur, ba bima toujours parce que beaucoup tourner ka rond-point kawana. Le biko eko zalate parce que bolingi vérité te. Mais bo yoka soni mwana chama azo senga
justice pour Nabino. Contrairement, Ye Alingakia Azala calme, Ayoka Biso, Bino, Bolobela Likambo Oyo. Normalement, ils ont Bino. Donc, au lieu, beaucoup de réseaux sociaux pour naba divertissement, moko Zangatina Boya, pas histoire moko ya Mike, Boliaki bo normalement, bo remplir réseaux sociaux na qualité à biloko yo. Ba vidéo et belendengo yo, bato yo bazalaki, banyaki bazala étouffé. Mais Bino Boza Kunati. Oh, Fatih Bétan. Akobik Sabino te aza framassant. Aza framassant. Aza esclave à Mondele. Aza perdu. Aza prisonnier. Le kola Bino Moko. Est-ce que vous comprenez? Faut vous faire la bongo. Faut vous kola. Faut vous tika fanatisme. Luka Bomoina yo, Sundola pasteur wana, Sundola évangéliste wana, Sundola imam wana, Sundola. Bakobiki Sabinote. Mais boyoka mwana cham. Je dis bien, je m'excuse, hein, ce qui a mwana cham te, alimbisanga sistana abisoyo. Boyoka. De Vatican, descendant de merde. Le Vatican qui s'est construit sur le dos de l'Afrique. Le Vatican qui s'est construit sur le sang des Africains. Le Vatican qui s'est construit sur quoi? Un climat médiocre. Des sols pauvres. Toute vos richesses viennent d'Afrique. Le Vatican qui engendre tout le reste des pays de l'Union européenne, c'est de Tchondaï. L'usurpation d'identité de Jésus-Christ qui est noir, qui a été usurpé. Et c'est ce qui a engendré l'esclavage des Noirs sur terre. Moi, je lutte pour ça. L'usurpation d'identité du Christ. Et toi, le pape du Vatican, pourquoi Padre Pio, la race? Hier, ils ont lutté pour la usurpation d'identité. À comprendre ma solo yo. Yo, ils ont lutté pour la nini. Pasteur na yo, évangéliste na yo, ils ont lutté pour la nini. Ozo alobiko na Jésus de Nazareth. Akobiki Sabinote. Azala ne pédé. Azala ne inceste, moteur ba inceste moko longwa na nzela. Azala ne criminel. Ye Akobik Sabinote. Vérité et balouka. Tous un repère inversé. Ba balo la vérité comme un mensonge. Bino au sale la ka mensonge. Au sale la ka vérité. Maintenant, ye, sister Oyo, sœur Oyo, azo réclamer des vérités et zonga. Biso maintenant, to ye, to bisibino. Bo comprendre ma solo, mais vous comprendre bino te, vous a toujours à kolala. Bo bete la ka batoana maboko. Blanche partout. Les stigmates du Christ. Pourquoi c'est la race blanche qui porte le stigmate du Christ? Le karma, ça sort de votre dictionnaire. Le karma. Le mal revient à sa source d'origine. Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? Padre Pio. On n'est pas encore à la renaissance, on n'est pas encore à la révélation du Christ. Nous vivons au temps karmique devant Jésus-Christ. Devant sa révélation, c'est le karma terrestre aujourd'hui. L'Italie. Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? Pourquoi Padre Pio est de la race blanche? Pourquoi Padre Pio porte les stigmates du Christ? C'est mon message pour le Christ. Tu dois éclaircir, mettre la lumière. Pourquoi dans certaines églises catholiques dans le monde, le Christ est représenté en noir ou le Christ est blanc?
d'origine de la race blanche. Sale Vatican, sale maison de Dieu, la maison de Dieu qui vit dans le mensonge depuis des siècles. Le Vatican, la maison de la pédophilie, la maison karmique qui porte le karma du Christ qui a été usurpé de son identité. Je ne vous parle même pas de l'esclavage, mais l'usurpation d'identité du Christ noir ou blanc. Nous voulons la vérité. Le Vatican, l'Italie. Pourquoi le Christ a été représenté noir dans une église en Suisse, à Vevey, dont je suis allée de mes propres pieds, et j'ai posé la question au prêtre, il n'a pas pu me répondre. Au Sénégal, j'ai trouvé la même chose. Peut-être que le Vatican va nous répondre. Pourquoi le Christ est représenté? Pourquoi la Vierge Marie est représentée jusqu'à l'ex-l'URSS? L'ex-l'URSS, la Vierge noire. Rendez à César ce qui appartient à César. Sinon, on capte Sendai. Sinon, on nique la terre, on détruit tout ce que vous avez construit au nom de l'usurpation du Christ noir. Justice. Nguetta. Justice de Vatican. Ouais, le Vatican, fils de pute. Nguetta. Bon, ça, c'est pas ma façon de parler. Hein. J'ai juste répété ce qu'elle a dit. Je m'excuse si c'est grossier, mais néanmoins, le pape est une prostituée bien en robe. Ah oui. Tout comme l'Afrique est prostituée, comme bas évangéliste Nabino, bazaba prostituée, ba perdu. Nguetta. Manque de connaissances. Mais yé, Sista Oyo, à comprendre ma solo, à crier, à lobby, boyebi sabiso. Alors, ma kambo belé, hein. À lobby, soki bo lobby bo soloté. Toko détruire. Mais azo lobanaye kaka. Azana makasi ko détruire. Mais c'est parce que ayebi que tango azalaki loba, elle était poussée de dire que la destruction arrive. C'est tout. Parce que là, elle était inspirée. Mais inspiration naye eza Jésus-Christ moto apesi yango. Non, Jésus-Christ ça existe akati. Mais c'est parce que à comprendre ma solo autrement, pe Fumu Kongoloba dans les derniers temps nako pesa boanya nanga na banananga. Peut-être que Fumu Kongo ayebisa ye bon. Loba kandengo wana. On ne sait jamais. Mais pourtant, oyo zande makambo bino bolinga ki boloba. Makambo nde ba pasteur na bino ba évangéliste na bino balinga ki baloba. Bango bazana mabina. Bazana mabina. Bazana kati divertissement. Bazo tia kombo na mokili. Na kati ya perdition moko boye. Mais bazo pesa bino lumière te. Bino bazo kanisa bazo pesa bino lumière bazo égaré bino. Ce sont des ouvriers du mal. Évitez ceux qui vont comprendre ma kambola zoluba. Vous saisir ango, ce sont les ouvriers du mal. Bokotika la jamais ko bik sabino. Donc, partant de ce que le créateur de l'humanité est un esprit, nous disons c'est faux. Il est un être humain. Aza moto. Aza lokola yonanga. Aza roi, aza na likolo. Makomi ezolo banango. Botanga makomi. Botanga makomi. Makomi ezolo bango. Abraham asokola ye makolo. Alia epai ya Abraham. Amela miliki epai ya Abraham. Moïse a pesa ye conseil. Donc, Moïse a conseillé esprit.
Moïse a conseillé esprit. Ye moko alobi nga na Moïse tosololaka tête à tête lokola bandeko. Nombre 12 bokende kotanga eza makomi na bino bokende kotanga. Eza histoire na biso ba usurpa ba botola biso yango ba balola bango balati kanzaka ba baloli yango biso tozokanisa eza ya bango nzoka ezalaka ya bango te ezalaka ya biso baza ba miyibi tobwili bango bino fo botelema pour que ezala concrétiser bino bozotelema te bozolala bozobwakala biso moto moko apete bon bokontinue kobwaka moto le soni epa na bino bana Shem bana Cham babandi kokriye mpo na bino biloko bino bolingaki boyokesela mololo mongongo boye tu botikeli bana Cham basala yango bino moko bozala na kati ya divertissement quoi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh bisoka na Jésus-Christ, mais bokobunga bokobika te akobikisa bino te bokotikala jamais akobika po ani azosilisa bitumba na bamuka na biso te bazoviole biso Jésus-Christ azotala mais pourtant nuit et jour bozobondela ye bozobenga ye azorévele bino makambo. Non, soyons réalistes. Oh, Simon Kimbangu azan Nzambe, aza mboka ezokende. Simon Kimbangu azo réagir. Même bato wana tika aso dizo ba telema na nkamba kuna balobaka jamais. Mais mboka ezokende. Mais nyonso wana peuple okyo kanisa te alo kyo lobate eloko moko ezo simba te. Non. Rien. Il se pose pas les questions. Bah, évangéliste, bah, pomper kosaka bateau. Vous changer boule. Vous changer boule. Repentance oblige. Et la repentance, c'est maintenant. Bolongwa mangomba wana. Nzambe ba bonde la kaye na secret. Ya. Okangi ndako na yo, okangi chambre na yo, obondeli nzambe. Bengi bato nyonso wana ba bondelaka en public baza ba hypocrite lokola ba évangéliste na bino ba pasteur na bino aye na télé azo bondela to buka nani prière avant to sala likambo boye bosilisi ato buka nani prière avant to silisa mokili mobimba aye mona ka ya bondelaka hypocrite. Hypocrite, vérité zawanate, bazo kosabino, bazo lali sabino. Bokata ba chaîne wana. Restez puissamment bénis, force à chaque en particulier. Na yoko swana te, pena swana kate. Donc, soki botelemi, oh non, et comme lokola discussion, lokola football ou quoi, bino bo bettinga na beti bino bo beti ainsi de suite, ping pong. Boko zwangate ngala yebisi bino boso repentir na lekinzela na lekinzela soki mwa dodane ezana okyo dzonga mwa moke pona sauter bien mais na kozala wana te na échanger na ba pasteur na bino na ba évangéliste na bino bazana connaissance te bazana ko bunga bazana nzambe te, je vous le dis en vérité. Et eux-mêmes tant boko yoka ba comprendre ma kambonazo loba que ça la dimension la bangoti bango baza la dimension ya molimo ya pété molimo ya pété ba po bazo kosa bino nzambe aza molimo Jésus-Christ aza molimo alors que a existé na été oyo a existé azala molimo. Le Messie était noir abotama na mabele ya Congo akola na mabele ya Congo akufa na mabele ya Congo ngeta pe makomi yebisaka bino Messie avant la matalikolo alia mbisi maintenant molimo ezala wapi oh molimo faut pas boko samaka alia mbisi ezala poisson fumé moko boye ami beti yango wana ezana Luc je crois chapitre suka Luc ami beti yango après akeli kolo etango akenda likolo molimo te ekenda nzoto ekenda
na likolo bato baza wana. Eli akenda likolo, akenda na nzoto. Enoch akenda likolo. Paul azala likolo, n'est-ce pas? Pona nini bo lalaka? Pona nini bakosaka bino boye? Boza lokola ba bomba moko boye ba sakala na bino. Pona nini? Pona nini boki olamuka te? Bo tuna ba évangéliste na bino soki oyo nazo loba bango ba yebi yango te. Mais soki ba yebi yango te, pourquoi ba lati kanzaka ya kote ya bato? Ba mi yibi. C'est des embrouilleurs. Kokangama na Nouveau Testament et bungisi bango. Vie eza na Nouveau Testament et banda na Nouveau Testament et banda na Ancien Testament. Donc il faut ba zonga ba comprendre l'histoire. Attends, comprendre l'histoire, ba ko changer ma solo. Non ceux qui baza bato, bango moko ba ko tika ko lobela makambo yo. Ba ko senga bolimbisi. Pe ba ko bondela nzambe na ya solo dans le secret. Et nzambe ya solo kombo na ye eza Congo. Ngeta. Fumu Congo. Son peuple est Congo, sa terre est Congo, sa langue est Congo. Ngeta. Maintenant ceux qui bon boudé, waneza e bino, to tikeli bino, ba boudage, ba contradiction to zakunate, to leki to yebisi bino. Mais boko sukande ko kweya de gré ou de force boko ndima oyo biso tozo loba. Parce que biso to proclamer génération oyo yeko lekate. Ngeta. Ah. Tout va arriver dans la génération oyo to lobango depuis 2009. Bokende ko tala ba vidéo hein. Ils ont la chaîne à Kandia Congo depuis 2009. To betaka tolote o non Koffi Olomide asimbi masoko ya moto après biso toki o sala vidéo. Koffi Olomide ou je sais pas faire à tout ani na podium to o sala vidéo. Pourquoi? Est-ce que biso to za na rapport na bango? Biso to yé pour na bango? To yé pour que tous allons affranchir dans l'ensemble. Mais maintenant, ceux qui bango, bazana monde spécifique na bango, wana wa kangami. Ils ont un monde na bango. Pourquoi ils ont le centre d'intérêt na biso? Non, pas paquet, je sais pas, na Vietnam, biso tout ça les vidéos de lobby. Ah non, ça c'est n'importe quoi. Est-ce que biso n'a pas rapport à wana? Rapport exact. Mais toujours crier à l'oba vérité, toujours crier à libérer Banamfumu Congo, toujours crier Soni et Panaye Ngeta. Voilà, on avance. Donc, ceux qui vont dire biso que to fongoli bavana moko ya ping pong boko zwa biso te. Ya, biso toza Banamfumu Congo, moto eza epana biso. Ngeta. Allez seulement suivre les vidéos, vous allez vous en rendre compte que Toza dimensionnellement élevé, Toza vraiment au-dessus, incomparable. Toza le kola bato nabino, te ba monteur nabino, ake epa yanganga ake ozwa kisi après ayo embrouillé bato. Toza kunati. C'est Toza une dimension scientifique, dimension technologique, parce que notre père, Ya, Mfumu Congo, est le premier scientifique. Le premier et le dernier. C'est pourquoi je crois nombre 19, si je ne me trompe pas, ou bien proverbe 19, oui, Alobaka, ou bien proverbe 2, verset 19, ou 19, verset 2, je ne m'en souviens tellement plus. Mais néanmoins, Boutiamois, vice-versa, Mokoboui. Alobaka, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science, parce qu'il y a un scientifique. Pour que le temps de Genèse biblique, pour que vous comprendre ma solo. C'est un grand scientifique. Donc, biso, toza na ba théorie na bino te, na ba conception na bino primaire wana bolobelaka ba morte. Toza na ton na bino te. Mais to yebisi bino soni et pas na bino, repentance oblige, restez puissamment bénis. Ngeta. Force et pas na biso, gloire. Que Mfumu Congo soit glorifié. Bon, enfant de Mfumu Congo, cela a été lent, c'est vrai. Il faudra le comprendre. Pour le comprendre,
nous allons faire le briefing pendant le direct de mardi. Nous allons essayer d'expliquer ce qui nous a motivés de parler ainsi. On a failli parler de ça hier, mais on était un peu trop bref. Mais mardi, on va essayer d'expliquer en long et en large ce qu'on a dit à nos frères qui parlent la langue lingala, parce que il fallait qu'on leur parle. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Ngeta.